breaking news. On dirait qu'à Mongalema, Kolomboka, Lakisa Bizaleli, à Mokolomboka. Kolomboka, Lakisa Bizaleli, à Mokolomboka. Ésaïe 40 et 31, Joël Sabiso, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent et marchent, ne se fatiguent point. Mutumoko alembate, celle la lutte libère, ba oyo bazo se confier nan kolo, mozalisa di kolo nan se, bazo waka force ya aigle, ba kimaka ba bundaka pe ba se fatikara te. Alors, Nangonga Oyo, Toyebi Mboka Nabiso Zali, occupé par des criminels, des génocidaires rwandais. Oyo, Kabila, normalement, a jamais mandat, mais Kabila a zalapé jamais congolais. Mais il que le 19 décembre, à minuit, il a fallu l'exercice ici là, selon la constitution, Oyo yé a triché l'élection. Donc Kabila a sous président Congoté. Penangonga Oyo, félicitations à la force vive ya ba Congolais, au babundi sans leader, ba Kimisi Kabila, azali siko en Afrique du Sud, soki wap to yebi place ate, tout ça na tina yebi place ate, et loko tout ça nango posa objectif tout ça nango posa ko barre nzela na gouvernement na ye oya sali, ko barre nzela na ba oyo batikali fidèle na ye, ko récupérer ba institution, c'est-à-dire palais du peuple, RTNC, palais des nations, et puis parlement na sénat pour na ko boto la pouvoir mobimba. Alors Robert Ouabaché, ministre de décentralisation qui veut dire décentraliser. Vous voyez que Robert Ouabaché c'est un Rwandais, un réfugié rwandais où il a commis congolais to éviter son entendé nini. Tango Baché ministre de décentralisation, ils allaient pouvoir balkaniser mboka na misu na biso pour na côté à est assez à côté ça bande connaît d'ailleurs. Frère Naye Moko a déjà chef coutumier. Pourtant, un Rwandais a connu que chef coutumier na mbokate loi bakaji que c'est le bali kambwana. C'est-à-dire, biso ba na mbokato baré bangonzela, babomi biso ebele, mais tokolembate parce que résistance ezali bongo bilia na biso. Classe politique toza nango eza corrompu, tozali na ba combattant acheté, ba oya vrai bango wana tomoni bango ba récupérer l'ambassade ya Congo na ba mboka nyonso ya diaspora. Félicitations. Wapi ba Christian Mananga ba bimaki na ba vidéo komema batu na Ukraine, komema batu na Géorgie, ezalaki ba aventure parce que ba Christian Mananga bazali batu oyo aner pesaki mbongo pona ko distraire batu. Wapi bango deux aventuriers. 5e colonne ya Ngwanda, le Terminator, to tikala komona bango te kaka ba dept na ba tie ba choko, ba tie ba mbi la population congolaise n'est plus contrôlée par les rassemblements au biso tomoni qui trahir biso peut toza sous na confiance na bangote. Ba population à Kinshasa dirigée par les Filimbi, les Lucha, la jeunesse congolaise ba zouaki destin na bango na maboko. Félicitations. Malgré babomi ba misusu bakangi ba misusu, mais baza découragé te bazo kendeti na victoire finale. Donc ba comprendre que ba rassemblement na ba sango o baza ba PD ba idolâtre bazali batumoko batumoko baza ba corrompi baza ne loko moko ba ko offrir bisote tozo qui peut bango te pe nazo senga na ba congolais motumoko atie espoir te ke loko malamu ekobima na réunion, to na conférence, to na dialogue et rassemblement, oyo ezongi lelo. Toujours c'est la télé de mon côté. Alors, Koboto, la palais du peuple, RTNC, palais des nations, c'est en finir avec les criminels. Dialogue, il y a Semko, Ezali, Djok, le Banglé, Balobara. C'est une blague. Et le Romoko Malamo Bimakunate, les pays est sous bunker, c'est-à-dire, Tondisi, mercenaires, oyo, Congolais, vaillant Congolais, Zaki Maboko Pamba, Bomi, Misusu. Soki Kanyama Azobina Azoseka ke a gagné Azali aventurier parce que Kanyama Ayem Sabino akundi ba soda combien, akundi ba Rwandais combien, akundi ba Namoura combien. Entre-temps,
Congolais azaki ata na mundu kite mais azaki maboko pamba à répliquer par rapport à Arsenal nyonso babimisaki. Donc seule la lutte qui va nous libérer. Le Congo est occupé par des criminels et des mercenaires pour tuer et massacrer notre population. Kabila n'a jamais été congolais, n'a jamais été le président du Congo et n'a jamais dirigé ce pays. Il a vraiment échoué et nous l'avons mis en débandade à Sakimi. Ce qui est kaka qu'on soit institution, peut qu'on barre gouvernement Oyo, il y a Sami Badi Banga, où ils allaient dirigés par des traîtres, des inciviques, peut bateau, bah continuer l'histoire à Congo, le la bateau, bazo favoriser balkanisation. Congolais a télémi le la mutumoko, à lobby non, 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 non. Communauté internationale, baza contre biso, to compter sur bangote, mais to compter dans Zambé à l'ikolo, ou à quel année soit appelé ça biso Congo, ba action na biso, nde kotine ka communauté internationale bazo la biso. Ba sango ya Semko, baza ba PD, ba idolâtre, et là, on m'a dit Congolais bima l'église non catholique parce que ça église a ba PD, église monga ben civique qui a ba corrompu. Alors, awa tozana deux questions au totuni. Tshisekedi na Kabila na système na ba on va répondre. Ba tangela biso Job 38, banana 1 tina 41. Ba répondre chaque monde doit répondre question na Nzambe sur Job 38 1 à 41. Alors, lisusu pona ba héros ba onyoso ba kufisi tata mwasi mama noko mwana quartier mwana bilenge koko ba kufi po na makila ya Congo ba kufi po na kobundela Congo tango toko libérer mboka esika oyo batia mausolée ya musée Kabila l'aventurier qui nous a mené ba Rwandais toko buka ka place wana toko tia esika wana ba kombo ya ba Congolais nyonso bana miketo mikolo o batangisi makila na bango na Congo ba kombo na bango ekokoma na lettre d'or to komango en or et puis place wana to ko bana ko commémorer ka bango ko célébrer ba héros na biso selon Psaume 76 D à 13. Breaking news ba sangwa Congo lobilere courin katanaki na RTNC ba empêchaki bisengema na oyo alinga ke nozwa parole pour aboto la pouvoir. C'est-à-dire pour le moment pouvoir est na balabala ceux qui bisengema na zui angote kengwa zoni na rozwango alors biso ba congolais to empêcher likamwane salama donc ba mende ba bosha bekutu ba longolié kamba ipe ba longolié alors ezali lifuta oyo ba futami na mobini ya pamba ba futaka e kwanga ya mobini ya zoba ba futaka e kwanga ya pamba alors ba congolais c'est totalement le prix de la paix et l'effort de la guerre. Félicitations à Congolais sur Babimaki Libanda. Botika bitumbate tozo continuer jusqu'à la victoire finale. Kabila en débandade, Yaze Lombe pourquoi Kimi Kanyama Tanwazo Bina Ayef Sabino akundi combien de policiers peto sengi na ba policiers congolais. Bo zonga na mulongo côté la population, bo accompagner population to benga na occupation rwandaise. Et na yepsi bino ke Rouberoa tango ba nommé ministre ya décentralisation aye ko balkaniser mboka. Mais eko kokate pe tango ba Rwandais bazo senga 2 ans lisusu pour balingi ba sili sa balkanisation nyoso côté est ba déclarer ngo côté à Rwanda. Eko simba te pour Congo kotika la un et indivisible congolais so tellement biso bata diaspora biso ba congolais ya monde entier eloko ni tokoki kosala tozaka na eloko mo tokoki kosala ezali to sangana to banda pe sikoyo kotindika ba oya biso kokota na Kinshasa ko boma Ruberwa kotia désolation na camp ya ba Rwandais moto aliboso ezali Ruberwa ya mibale ezali Kamere ya misato ezali Kengo ba Rwandais wana nyoso